Tozana centre Bondeko awa na Kinshasa capitale ya mboka na ngai babenga ki biso awa pona assister na une déclaration qui a été faite en français, mais to souhaitais que moi lingala muke epesa biso résumé ya nini ba lobby na français yango baponi moko na bango Valentin Bopé oyo akopesa biso résumé ya oyo tokuti batata na ba mama bakangi bitendi ya mwindu plutôt na mutu bazali ko revendiquer nini mbote. Est-ce que koti ko pesa biso résumé ya oyo papa d'abord oyo alobi azanani, au nom de qui il a parlé, et puis bino boza banani. Merci mingi ndeko Eliezer. Oui. Na banzite ezali mbala liboso te tosito le cas lisusu na ba déclaration na ba memo na ba revendication kaka ndenge tozolo ba lisusu lelo outi kotuna soki toza banani bao nyonso bouti komona bazali ba notable ya mweka na ba élite intellectuelle ya mweka ezali bana mweka oyo bazali koyoka douleur lelo tozana pasi tozana mawa tozana matanga tozolela matanga oyo soki ekomeli biso parce que mbula matadi na biso ayokelaki biso na ba doléance na biso te tokendaki tolobaki epa ya ministre ya intérieur tokendaki epa ba responsable nyonso ya ba domaine différent na ba ministère différent tina présidence de la république tokendaki tolobi na mweka kokoso ezali tomoni makambo eza koleka kuna na mweka eza malamu te administration publique ezali prise en otage par un seul individu mwana mweka moko homme politique moko oyo bino nyonso boyebi azui mweka en otage ache batu na ye ndenge alingi kocha ake kochela biso équipe ya baadministrateur tobandaki na Jean Chesha Mwashi Jacob Pembelongo oyo atikali lelo bakonfirme ye lokola administrateur ya territoire pendant que Jacob Pembelongo ye moko na makambo oyo tozoloela lelo na matanga. Mais nani abosani te, ça ne fait pas longtemps autaki kokufisa batu na kakenge pe na bakwa nkenge en tant que des hommes politiques. Biso tozalaki na urwana biso ni milukengu ata ndenge azali na Mobembo azalaki mutu moko soki a tenir discours na ye ozala mundengese ozala mutetela ozala mukuba ozala mukete nani na mweka tobandaki koyeba teke oyo azali école hôtel biso nyonso tozalaki bana mutu moko. Mais lelo bache kokoso na mweka, c'est pourquoi tozolela tangu toki lecture ya français balobi ezana ba sénateur ezana ba députés provinciaux, ne faut pas yo okotsa lisusu ambiguïté dans ce qu'on a besoin. Banani ba kotisi kokoso parce que quand vous vous réunissez, vous savez auprès de qui vous vous adressez et puis pour nani il faut kokende na du concret et non kokende na ba parabole. Est-ce que okoti ko yebisa biso c'est la confirmation ya athée mutu ezali ko bomisa batunaka kenge parce que moi j'ai les images ou bien eza makambu mususi oui makambu nini, voilà là où nous avons besoin. Ndalingina yebiso boy ya liboso nazo banda na administrateur Pembelongo Jacob yemoko mutu achembiringa miringa na mweka entre les États-Unis ya bana mweka tango tozolo bawa il paraîtrait que azobongisa bitumba contre bakete nyonso bazali na mweka kuna azosala front azoswa bangende na bapianga na batu mususu babundisa bakete babenga na bango. Mais biloko wana totikala komona ngote bandakala oturinga soki ba sénateur soki banani ndeko Eliezer yo moko outaki kolanda na RTNC ça ne fait pas longtemps sénateur na biso Mbweshi na honorable Mbulu balekaki kuna balobi soki miringa ezali na mweka ezali makambu ya ba chef coutumier nde baza koelela bokonzi na bango yoka na lingina natuna soki ezalaki likambo ya ba chef coutumier d'abord banani baza ko chambiringa kuna eza bango moko parce que bazokende kozwa bazui kombo ya mutu
oyo azali ayant droit te bake kotia ye na ebonga mutu mususu bazwi oyo ayant droit balongoli ye bazongisi mususu biloko wana eza koluka makambo. Mbweshi a été coopté en tant que chef coutumier, il y a chef coutumier. Awa nazoloba makambo ya sénateur Mbweshi te. Nazali koloba makambo oyo ezali koleka na mweka wana ba oyo baza kokufa. Cooptation na ye, pouvoir na ye naza kuna te. Na lingi nazonga bo. Olobi ndenge nini bango bazo kufisa bato na mweka kuna. Mais bakendaki bazalaki na vacances. Bakei baleki na mweka bakeka kenge batenir ba meeting ba discours ezalaki kuna. Mais à partir ya ba meeting wana il paraîtrait que balobaki mabele ya kakenge ezali ya batu ya mweka ezali ya batu ya bapianga te. Eza ya batu ya bakete plutôt. Il paraîtrait donc aux ana confirmation te. Non mais nazo bason ezali. Bason ezali. Ceux qui aux ana son go bason ezali bango balobaki mabele ya kakenge ezali ya batu ya bakete ezali ya ba ekolo mususu te. Voilà ce qui a créé un peu, qui a suscité la guerre entre les États-Unis. Makambwana et Tamboli tango tozolo bawa ezali susu na mweka te et comme déjà Zolanda vers nos frontières avec Ndemba ba comité na Lushiku ba komi na Ndenge Mongo ba komi partout là-bas et puis oyebi ndeko Eliezer so ki soda akoti na mboka yo yebi soda na biso ya Congo ndenga zalaka so ki akoti na mboka il fallait so ki akoti mutute o nyonso kokomela ye et komona mais tozo regretter ndenge nini tozo kufisa batu bazo kufa na bango bongo bazo kende tozo yebate. C'est pourquoi zelana na lingi na topé sa moi lumière parce que biso tozana dossier nazali à votre disposition nazali na dossier ya mweka na maboko pas seulement na maloba mais aussi en image. Chef Kalamba Zalinan et quel est le rôle parce que aux autres cas bayi politique et ainsi de suite. Chef Kalamba Azalinani et quel est le rôle qu'il a joué dans ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas de conflit coutumier Nengo Lobby parce que selon les sénateurs Mbweshi Oyolingi, tantôt Tangi, tantôt Bangi, to éviter ceux qui ponnent à Nini. Selon information de notre possession, il y a l'oba que c'est le conflit coutumier, balongo la soda, problème et ça y a coutume. Voyant que Makambu ya kamwena sap et bimisa ki liwa batu, peut-être nde yango balongo la kinini. Chef Kalambazanani dans cette histoire. Yoka, ndeko Eliezer, oui. Il fallait tobenga et le cognon son akombo na yango. Chef Kalamba to yebite azali chef coutumier na mabele na ye ya Kalamba. Na mboko yo kuna na kakeng. Mais soki lelo chef Kalamba azali cité na makambo yo. Balobi ye moko mutu akoti na ba milicien na ye. Yoka, ba service de renseignement na biso. Musala nango musala ni. Tozolinga ba mene ba enquête biso tozolo bela chef Kalamba te. Parce que tokoki konyima te ke makila ya mwana mweka ya ekolo quel que soit bangende ba pianga ndenge toza koyoka atanani makila na ye etanga. Tokoki kolobela chef Kalamba wa te. Soki chef Kalamba yende mener yende mutu asalaki milice na ye po akende koboma bana mweka ba kanga chef Kalamba à se retrouver devant la justice aloba pona nini azoboma batu. Merci bazo compléter yo ouais, parce que nazo kende maman fait alingalo yo na nous compléter oza eloko nino linga ki compléter par rapport ya alingina compléter par rapport ya makambunyon César na mweka lelo yo ndeko Eliezer oyambi biso plusieurs fois tozali ko prévenir makambo linga ke ya na mweka to bando yeba ke toko koma niveau ya boy affaire ya mweka motata mon côté mokonzi mon côté akozala surpris. C'était prévisible parce que tozalina homme politique moko azali ko chat désordre na mweka azomi imposé azui ba poste ba institution nyonso ache batu na ye aza na logique na ye ndeko Eliezer oyebi ke bana mweka basali ba memo ebele koloba ko dénoncer absence ya autorité de l'État na mweka pour nani. La volonté qui se fait à Mweka, c'est la volonté d'un homme politique. Boyebi eloko wana, moto moko un député profitant de son positionnement, yende azo sala que volonté na ye sala que la loi ne joue pas. Nos sources disent ceci que le nani Pembelongo akendaki na mission. Pas que Théo ya Kalamba bazo soutenir moto na yete. Il faut que banda ko kanga bango.
Kalamba c'était plein. Arrestation à Bajen, Bazo Kanga, Bantaba tout le temps. Un moment Kangi Bango est belé. Basengi Babimisa Bango. Oh, pourquoi Bazo Kanga Bango? Il s'agit que Bajire. Kuna Bazo Benga Bengawa. Nous allons nous prendre en charge parce que l'État tout le monde est si canayété. Voilà le vrai terme. Mais est-ce que vous êtes au courant que moi, il y a chef Kalamba, Yende Bazali ko accusé que Yem to bomaki commandant chef oh ya FRDC na biso tozali na mwekate. Nous sommes en train de vous dire ici que tobando yeba ke ekoya boye parce que bato basali soulèvement populaire. Soulèvement populaire les a conséquences bato bakokouf. Il faut condamner d'abord pourquoi il y a ça avec cet athée. Deuxièmement, le lot de collégiens yevisengai baoy bazole le bazan matanga oy babomi. L'État a tenu un message en nommant Pembe Longa comme athée. C'est pour dire que vous êtes inutile et on doit continuer à vous maltraiter. Mais il y a donc, aussi un député provincial qui a même tonné sur administrateur en présence du ministre Kwete. Vous allez quitter maintenant, il y a député Wanera a vérifié biloko lokote bazoko se bango bazan bato akamwina. Mais va vérifier vrai problème d'arrestation arbitraire y a athée. S'il n'y a pas le libérer bateau, aboyi devant le député provincial là, aboyi. Bango moko asa clique na bango. Pembe Longa ce sont de vrais amis. Mais quand le député wana y a mon réalité que ce sont des mensonges, à lobby ba libérer ba innocent wana. Y aboyi parce qu'il y a instruction à moi qu'il faut y a kana Kinshasa. C'est ne biloko wana y pas lobby, ngai pe na kei. C'est un message que population et lobby, l'État n'est pas là. Nous devons nous prendre. Lelo nazo epseyo. Bakangi garçon moko qui a créé qu'on y a un député te Bopi Arad Azana la police 10 jours. Or la police fait 48 heures. Je vous dis que les Londais peut-être commencer à la pression, population et ils vont se prendre en charge. 10 jours, Montaïb Motif Bakangi pour accueillir qu'on y a un député te garçon Azana la police 10 jours. Accueillir qu'on y a un député nini. Député au côté PM. Accueillir qu'on y a un député, il faut accangayer. Bachaye na la police. Même village parce que y a Boyaza et Panaye, accueillir qu'on y a un député. Vous comprenez ce qui se passe à Moueka. Donc à Moueka, nos frères souffrent. Au moment où je vous parle, les gens qui sont allés accueillir leurs frères, leurs oncles, na santé Bengani Bango Misala. Pour qu'il y ait un oncle na yo. Bengani Bango Misala. Tout dénoncer, ministère de la santé, l'enseignement. Tout mon côté, parce que le monsieur a des relations avec ces gens. Comprenez que Bolobela Bana Moueka, Makile Kotanga et Belé, Tozo Linga et Tangate. Problème tout ça n'a pas Moueka. Et PSP, nommé aucun bouchon ne s'est retrouvé dans la liste arrêtée au ministre à nommer. Aucun bouchon a abimité. Batouana Batika, Babimisi Bangonyons. Quand ils vont se soulever, beaucoup c'est là-haut, ministère à Kamouine. Yebisabiso, qu'est-ce que vous reprochez na député, na sénateur au Bakendaki, na vacances parlementaires, entre guillemets? Nous, on a espéré que nous bakei bakocha kimia. Mais na ba discours na bango bakoti na ba sentiment tribal. Mabelo eza bakete. Bino ba vianga na bangende, vous c'est pas mabele na bino. Un député, un sénateur peut dire ça. Alors, baki dans une salle. Il y a un vieux, je dis, pour aider le service de renseignement. Mais c'est André Penge, c'est un notable de Moueka, a fait des échanges avec le sénateur sur terrain. C'est après ça que ça s'est maintenant éclaté. Merci. Maman, moi Mouké, les kakoto, maman. Moi Mouké Kaka. La parité n'est pas respectée. Moi, oui, maman. Pour maman, pour maman de motozo vanda na moi na libumu 9 mois. Oui. Tozana passe ya kotala te biso ba mama ya Moueka. Banda mokile banda. Banda to botama na Moueka to kuta batata na biso to tikala ko mona loko tozo mona sikote. Poni mina biso a signé pacte na mokili ya te makile ko kotanga na Moueka ta mokolo moko te. Mais makilo ezotanga pona nini pona biso na ba sentiment na biso pona mabumu na biso pona bolamu na biso moko to komi ko sala to nié to longoli eloko oyo bakoko batia na o ba signer lokola pacte mwana kolo lopango soki to yele loko lobela pote to zali ba kolo mabele
tozali 100% bakola mabele ya mweka toko kondima te bana na biso bandeko na biso batata mwasi banani bazokufa awa bato mibale misato bazokufa bazosala deuil national mais na mweka bato bakufi plus de 50 bazokende au-delà. Pourquoi pas toko kosala pe deuil national te awa bato mibale misato bazokufa deuil national mais na mweka bato bakufi ebele mwana kolo lopango ezopesa biso pasi pona kotala biloko ba politicien na biso bakomi kosala pona konyokola pona soki bazokota na baoclitisme na bango so bazosala nini pona kobebisa bomoto na bango bokobebisa bandeko na bango pona le bien-être ya bango moko tozolinga te makambo nyonso ezoleka oyo eloko na kotuna lesion nini gouvernement apesi na peuple ya territoire ya mweka bato mibale babundi mwana kolo lopango bozo sala esika moko bobundi bino mibale soki balingi bapesa bino suspension bakopesa bino nyonso mibale me bakolo bapesi oyo balongoli bazwi oyo oyo abandaki bitumba bazongisi ene esika wana leso nini bino bokopesa na bato ezalaka te wana epesi bato kande lisusu ya koleka po administrateur abeti administrateur mosusu mbata pa babundi soki balongoli wana ndenge ezaki nawe pe vanda bazwi moto mosusu batie mais moto mosusu batie oyo awutaki kobomisana ko koleka na maloba wana te bato bakufi bakolo bato na bango wana bazana na pasi bazana na pasi na motema oyo kozwa moto wana si ocholi bango te. Mais maman, outi koloba ki abi no ba maman boko sakate mais sénateur na député pe azaki maman lelo o bozali ko déplorer ke bakendaki ko sala meeting et envenimer encore la situation. Donc il y a la part de la maman et de la part des hommes. Bango nyonso mibale papa na kokolo baboye. Ngai na kokolo bate parce que naza victime ya likambo na 2011. Po moto bazui batie kochia na moto population a poni ezali biloko mibale ekesani. Mama wana batie kochia bazui mato baponaki balongoli ye bazui wana batie lokwa batie akoza na pasi ya batote population te akoza na pasi pour le quoi neti ngai Kongo na ina ni maman Mbulu député Mbulu to soki sadade awa voilà bandeko balandi to koya kya pona kozwa qu'est-ce que bandeko babengeli biso nini bazalaki koloba. Je dois ici koloba que on est bien ancré sur les dossiers et à makambo koleka na mweka nous avons et les images et les sons na makambo nyonso bandeko bauti koloba posa na biso lelo 40 casques bleus bakiti na mweka les signes ya gravité ya situation. Oui. Parce qu'à son temps ba casque bleu bazaki kana est du pays lelo bakomi na centre du pays. Où allons-nous? La responsabilité des uns des autres ezawana mais eloko ngai na kamwaka ezande mingi depuis un certain temps ezajika barwande lelo est-ce que barwande bayepe na mweka ou bien ezaba na mweka bango moko bakoboma mweka c'est un peu compliqué tout le monde. Merci moi kololo